Chobe singa rassemblement lelo zoyoka te po ani. Si po na Katumbi te. Tolingi te Katumbi soki alingaza aya ana mboka oyo aya na makolone papa mama ya poto pekisa mwana na yo makambo ensemble akendaka te po bazozo ba signature na bango bazoke kosani bake kotika ngo na MONUSCO. On ne veut pas jike ya kobenga communauté internationale na to chango nanu na kote nanga mende te mais na boko popola to chango nanu mpandi parce qu'aujourd'hui nous voyons dynamique to yebaka ezalaka ya bilombe lelo dynamique ekomi boye pona nini Katumbi asomba atala te akotisa mabulu soko osali boye salamo sitate natindeli yo code yango bayena kotonga na basociété po bajeune bazosouffrir après konini ya Tshibala si mwana moko na kinga akufi bamosusu bazwi bamasasi ya policier na ya famille donc baza na preuve ndenge moko parce que babi masasi oyo babetaki Rossi jamais policier okoki kosimba banini wana monduki wana donc toyebi te bakobenga madame wa po madame ya batangaka kombo na ye te ake kokomele lettre vis-à-vis ya ministre ya Rwanda Honoré Ngwanda omoni te ke Macron asangisi na yo na Kabila esika moko a respecter lettre na yo te papa na biso eza likambo tosangana totika na mambo communauté internationale communauté nationale ezalaka te ka communauté internationale toye dynamique a fayulu abengi DD organe si abengi bato nyonso abengi ayoka bato nyonso botie dynamique moto likoli lo dynamique eke na convention na bango pourquoi yango tolingi Moïse Katumbi oza lisusu Moïse Katumbi banda koyembela te nini te okomi chikoyo okomi lokwa tolobaka ennemi ya Kabila so tolingi kaka tozala boye non la presse eza presse oyo biso tokoma mona lelo ekomi presse akomi kobeta bote ke na France gauche ezalaka Figaro ezalaka mais non ya Congo ekomi lokoso akanyaka moko impossible. na bino bandeko balandi ya Congo Millennium na yebi ke bozali ebele penza bino bayo bolandaka Tatiana na émission l'invité. Merci pour na attention na bino penza ndenge bo meseni kopesa biso penza na Congo Millennium. Kasi lelo penza na yambi pe moko mo pandisango lokolanga Margot Ntsaka na ende penza toko sombiti nya makanisi par rapport ya masolo ma mazali kolekana epai ya baya ensemble. Margot bi Tatiana na ina loba ya baya ensemble. Deuxièmement, nous allons parler na likambo ya dossier procès aussi tokomi wapi et puis te retoucher moi muke parce que moi ben justice moko boye tozo monaka na bandeko na biso bapandisango bayaya et commission ekomi masolo ya risque okoyoka te biso nde tozozala na sima ba caméra pona kosala bemission moko ba risque so ekomi masolo kolia mbongo ekomi bato moko songolo pakala kaka nde baliaka ba misusu baliaka ti. Voilà Margot to solo la sika ensemble ma solo mayo penza na briefé bino déjà balandi ya Congo Millennium mbote na mopandisa ngo Margot. Bonjour Tatiana, nga comme ezaka Margot langu ezaka Margot Ntsaka. Na pesi bango dia briefing pour ba comprendre ya komba papa. Kombo na langu. Nga na mai biso tozala mai tara mai so atokangi jeune avo fongola jeune formela mai mais malheureusement mboka na biso vraiment injustice ekomi trop za kota ba politiciens. Les politiciens congolais sont déjà ingrats. Pourquoi? Vraiment ingrats na ndenge nini parce que ba politiciens na biso ba osala biso ezala te ça ne se fait jamais na ndenge nini biso to bundela bino. Mais comme le temps baba événement na bino makam na bino bokobe pona mabino na bino. Ce que je veux pas vraiment aimer dans le sens que les lois ensemble les a bébé na makambo après et à politique et opposition. Ensemble les a bébé mais na kata ensemble ngo pe bato ba yokisi biso pe motema pasi pe baza mingi. Premièrement le quoi Francis Kalombo. Francis Kalombo le lo ezoloba o aza invalidé na ensemble o boye. Si Francis Kalombo tonga bande kolia beefsteak azolia mpose
azolia mompongo azolia nzombo si yango nde akendeki kosala nde procès ya Eugène Diom Ndongala ti bakateli Eugène Diom Ndongala 14 ans. Eugène Diom Ndongala azonyokwama na prison centrale ya Makala aviola mwana aviola wana mineur wana oyo tomonaki ere moko arodaka lelo na akoma korode lelo na oyo biloko ebimi sikoyo ya nini oyo metro mwana wana akoma otambola na mutuka elakisi ke complot ya Eugène Diom Ndongala esimbi si lelo yo oliaki na bakabilier lelo okomi kokritike kabilier nga ensemble wana nazondima ngo nanu te tokende na maponami toyeba vraiment si réellement que Moïse Katumbi aza vraiment vrai opposant parce que bato bazo ko entourer Moïse Katumbi ce sont seulement les gens là qui ont trahi na ndenge nini Chéribe okende okeko simba communication ensemble yo za mutu amibeko il faut ba chao na makambu mususu yo okeko simba communication ensemble et comme ensemble comme na 3 presse lelo soki IDPS et mata eza pona presse IDPS invité à la raté non invité à la raté na dynamique opposition pas Fayulu invité à la raté non invité à la raté toya kabiso sur le quoi ba pandisango mais lelo Katumbi Francis Kalombo komi koloba Francis Kalombo za nani poto ndimo penzo komi vrai opposant bimisala Diom Ndongala na prison lokwa bino bokoma ya bino bato ba réseaux sociaux te et comme lobby boit répondre na réseaux sociaux syndicat comme ça ba tourner ya caritative akaba loso akaba mafuta akaba miliki syndicat il faut la biso ba société Tatiana syndicat zamda roko kaba loso te na mona lisusu lelo wa ranso na eli biso anu le Congo komi ko sa ba action na hôpital non ngakutu margoso na zui oanga makoki na kinaka kotala bandeko nanga bongo siko bino bato boza ba patron boki na kotika ba eza injure basi si tourner tourner Kinshasa bani bakota na ba province te syndicat tomonaki awa tangu Kabila ake na Angola ngala kanise lokola syndicat kotelema na debu congolais sinti liboso ya présidence ya Angola syndicat eloko te kaka réseaux sociaux to boyite kombe eza réseaux sociaux te kombe eza sur le terrain na bandeko na biso bobundaka na mboka bapaya na eloko esalinga pasi ya komona mwana mboka Honoré Ngwanda azwa ake kokomela Macron ake kokomele lettre vis-à-vis ya ministre ya Rwanda Honoré Ngwanda omoni te ke Macron asangisi na yo na Kabila esika moko a respecter lettre na yo te papa na biso eza likambo tosangana totika na mambo communauté internationale communauté nationale ezala te ka communauté internationale bafayulu bakendaka na communauté internationale te kaka bango nde les d'être yo lokwa babala esika moko na Rwanda yango ekoma kaka bango Fachi, on est en train de lui embrayer. Moi, j'avais dit, si Félix vient, na luka penza na komele penza message na ke ko luka e pena c'est au moni yo Moïse a préparé na sima ya moto na yo. Pour Moïse a dit que sans Félix aza eloko te ensemble so to pesa ngo inane za ebele. Moïse a yana ka ko postuler awate na Congo. Ce qui est grave, ba comme yo sala ba semi matinée avant matinée Moïse le 9 hein. Na Sainte-Thérèse le 9 juin mais bakomi kosala ba semi matinée baza na besoin 1 million de signatures oyo ba présenter pour na assemblée nationale mina kwa kolinga te bakimi mbangu na Monisco bakoma komona lokwa Monisco nde koma tata mama Congo bake na Monisco baza na besoin 1 million de signatures yango bakomi kosalisa ba semi matinée wana ba signer na ba mineur na mikolo ba signer nu signature wande bakosangisa ngo nyonso na ba avocat na bango nyonso bakosaka biso wana base bake kotika ngo na Monisco yango ensemble ngo kaka kanyaka se kanyaka yaye akota awa abimisa azui bato dynamique mabe ake azui DPS allié mabe yo kochaka kaka bato kaka panzi likolo ataka nyaka ngo eleki yo 450 000 $ oh ya tindi mais tu veux couvrir ba élément ba semi matina ou ba 5 000 francs pas même 5 $. Hein et comme kaka des organes ensemble communication za bongo to ye dynamique a fallu la bengi des organes si a bengi batu nyonso a bengi yoka batu nyonso bo chef dynamique moto likoli lo dynamique ke na convention na bango pourquoi yango to lingi Moïse Katumbi oza lisusu Moïse Katumbi banda ko yembela te o nini te okomi chikoyo okomi lokwa to lobaka ennemi ya Kabila
Po Moïse Katumbi ayebi PPRD bien, ayebi Joseph Kabila bien. Donc Moïse Katumbi soko lingo sala makambo tika na bato wana zona nu bilenge ngo pe bakozwa bilenge o wapi. Ba activiste auto pesa ki bango confiance bango na bateki isusu biso, bango ba komi communauté internationale. Tangu ba combattant so ba bandaka ko bima na communauté internationale, mais on se continue na communauté internationale, c'est lui qui nous finance. To sengi likambo communauté nationale. Awa Macron, omoni elongwe Belgique te, ekomi Macron ezokita. Tolingi so makambo mindele te. Yo est-ce que Congo kende dako kata dali kambo France? To ya Belgique, pourquoi toujours biso tolingi kaka tozala boy. Non. La presse eza presse biso to comme mona le comme presse comme ko bete, wote ke na France gauche ezalaka Figaro ezalaka. Mais non, ya Congo ekomi lo koso akanyaka moko impossible. Katumbi asomba tala te. Katumbi aroketa na bien aroketa ko somba nga bomoto boy. Diamant tozolo ba diamant kasanji. Si o Katumbi ba lia pe ba diamant batu. Mi ba lelo soke kabone za pona nani. To tika makambo wana Francis Kalombo nga na lingi avant vraiment to kende na congrès bo kende na nini na bino matinée ensemble. Fele biso na nous thèse oyo ya Frank ya Eugène Diomindongala. Pokuna banda ko lia mpose. Francis Kalombo azaka na 85 years e banda ko sa mituka. Ya lobi abande ko zo aza invalide ko zo mbongo ensemble te mais bourgmestre ya Bumbu prof na yo atangi seka ye mutu abande ko lia mkanyaka ya ensemble to tika ba distraction to za besoin to za la uni. L'union fait la force, tout ce ba distraction communauté internationale. On ne veut plus ça. En tout cas, on aurait Ngwanda, les Ngwandistes, vous tous d'appareco, bisognon sur tout élément pour la likambo et kende. Toza contre Moutouté. Toebisinde fachi atika bifula fula. Tika bifula fula. Moïse azo chobe singa rassemblement les lozo yo kanate po ani. Si po na Katumbi te. Tolingi te Katumbi soki alingaza aya ana mboka oyo aya na makolone papa mama ya poto pekisa mwana na yo makambo ensemble akendaka te po bazozo ba signature na bango bazoke kosani bake kotika ngo na MONUSCO. On ne veut pas tolingi te pourquoi c'est comme Tatiana on vous donne les transports en combien aussi mbongo te 5 000 10 000 francs dans ça na ngoni. Yango pe likambo susu Margot ezosala vraiment mwa kokoso penza epa na biso koyoka te bayebisi biso mbongo ezali mettons to kokendaka pe na kocouvrir ba manifestation yango koyoka na suka mbongo bakopesa bino ba 5 000 francs 5 000 francs oyo eza na ba valeur ya ba $2. Nabi si bango kuna ensemble ye Moïse tongo aliaka biloko oyo biso kuna na Lubumbashi bakatange to bengaka ba makaya buwana ba nini wana tongo aliaka ngo afuta asomba ngo na $2 afreta ngo na $2 po zesu na katanga te akomi na diaspora totika fayulu katu boluka no bosanga no ba police juste bozoluka nini bolingi kokabona comme le quoi abasi le quoi abajibe na bawera nga na yate nga na sala boete nga na eloko wana pe ba activiste ba lati yango bakomi ko bossa na combat na bango. Les activistes auto bande ko ba komba ngo so komi na ba société civile ndenge moko. On ne veut plus de ça. To luka na to vanda. Ce qui s'agit que kobenga communauté internationale to tchango na no na côté na mende te mais na bo populaire to tchango na mpandi. Parce qu'aujourd'hui nous voyons dynamique to yebaka ezalaka ya bilombe le dynamique ekomi boy pona nini Katumbi asomba atala te akotisa mabulu soko sali boy salamo state da tindeli yo code yango ba non kotonga na ba société bo ba jeune bazo souffrir après quand ni nyachibala si mwana moko na ngaba akufit ba msusu bazwi ba masasi pona nini pona ba polo ba 5 000 francs polo biso kasi ko tukolo ensemble kosomba ensemble pe komi kosomba polo 3 000 transport ofele do molimo kaka ya PPRD yango na ensemble zo ya na kati ya opposition biso opposition ezalaka bon te mona déjà IDPS ba futela mutu transport bima na volonté no kozwa image loba na biso atake mbongo ezate kete oyoka ke baninga mususu bazwi koleka baninga non c'est pas normal. Margot, c'est vrai tozongela liso prochainement to suite na biso na likambo ya procès Rossi. En tout cas, procès Rossi Chimanga Mukendi babi aussi bami babande ko poster je suis Rossi Mukendi même ko Rossi akufara ba mona la te ba patron ba réseaux sociaux ba kanga ba Facebook ba mona ba Facebook ba combattant ou activiste soka za chebe allez ba ye vraiment vrai soldat yo soldat yo kita wa
bovena bandana nous sommes marche ici le yo che poudre bimina kwa bena bino okangi photo ale je suis au marche au fin oh non nous biso de risque ba vite Tatiana hein procès aussi dernièrement ah ba fongola qui procès déjà ya refongama nena landela qui procès wana en tout cas famille ya ba avocat ya policier na ya famille donc bazana hein bazana ba preuve ndenge moko parce que babi masasi o babeta ki rosi jamais policier ko ko simba nini wana monduki wana donc to éviter ba kobenga madame moi po madame moi batanga ka kombo na été na boyi ka songo ya kolokotanga na tanga batanga ka kombo madame wana te madame la masoki na babenga la bio botanga lopoto la major soki le major batanga ka kombo na été l'invisible to éviter ce qui le 8 juin oh ce qui va kobenga na procès ko ya po to mo ba cheki kombo akasongo to mo to éviter yango wana tozo kufa lokwa banyama yango abi description ce qui dit ba description ce qui politique na bi maliso so tema kambo CLC Tatiana tozaki na motema na CLC ngo ekomi kaka ya boy non tout ce que la communauté internationale politicien bolingi nini Margot vraiment au pesinga moi idée moko ya oloba pe par rapport ya mokolo ya matanga ya Russie moi remarque moko boye penza asaki na bayi politique ya mboka na biso bozala kaka wana na place ba messe action de grâce bokangi ba photo bo publier mais ko kende na nécropole to monaki ba politicien te bino nyonso bokangi o la reine de Nino o le roi de Nino bino nyonso vraiment to monaki mutu moko te na nécropole bokimaki Margot pour que to lité penza ba bloko wana nyonso to monia yo ba journaliste na botika na bokomi soki compatria oh compatria nga bu journaliste boy nga nani non te to tika na makambo wana to tika makambo wana tunangani le premier dame qui ko récolter masangu il faut kumba bino ba journaliste bo ke kotande ba récolter masangu neye ba sali park ni faut ba kumba bino sikoyo veva Rossi boy eloko nini ezozanga ke akinde kotala bango botika nanu umwe makambo atolembi Tatiana documentaire à 365 jours ezoya nga kuna olinga kuyozala te ma chérie na ya basi na ya mibali oya sex tap bazali oya nini bazali ebele bino osakana ka kabila azoba te oya liaka mbongo na 0R video ezali oya liste ezobima Kalev wana bofingaka commando yo fingaka Kalev bokechi yo fingaka Kalev soko liaka mbongo Kalev azobimisela bino liste na ba video ezu okangise wapi ye koleta ofunda Kalev wa na society bokechi penza muta oloba mambo mboka kitoko boye pazoli bokechi lobani tabotika ko bokechi na memanga na poto tshela mwana ti Chao, bokicha kenda potoni oinza moema nalingi na loba kasi na ikoyoka soni o mawa eloko ane mtu chala mwana tango akia kende kobinele na folklorique chala mwana tiki bokichu na poto bokicha lobani ya malonga bokichu abebisi komba bokichu akosi bakomba teke lushima kufi te bokichu akoma ba petit na tinda ya ba $50 ba $100 po bapesa ki ba information lokuta omoni ya Congo bokichu ayebi Congo chers combattants chères combattantes lutte et petite distraction makasi Fayulu anga na yoka système moko ebimaka o Fayulu agent ANR o Franck Diongo agent ANR Franck Diongo boy le Franck Diongo aza makale mais nazoka mo muloko nazo mituna parce que Franck Diongo andimeli ensemble nini eloko wana nazo ko mituna na nga monane maintenant on a eu réponse to kokota non na mozindo to yeba nani pour ça ne se fait jamais bokecho akomi avandi karaboy alobi avandi boy alobi yo zoloba koloba kaka pona sentiment olobi non te biso ne to nyoko mawa ya transport ekomi 700 francs lipe 200 lipe kondi mais bokecha zole pizza na steak mais ya zo ba nga la bundela ramboka te il y a des matchs te là ba yuba les vrais combattants ba bundela ramboka les petits ont la leçon bleue babi apparaît quoi il y a beaucoup de combattants ba bundela ramboka bokecha atika noko distraire biso zonga non na musique elle a biso azara musicienne elle a biso na nous assurance non ba musicien aluka no sabam na sasem nani aluka no tuna bona pourquoi balinga ba ki paraît sous makambo musique à Congo te
batikana makambo wana on ne veut plus la distraction bapoliticien congolais bosangana oyo nga nani oyo ata ozalaka multicouleur bino nyonso bosangana botikana okibonga yo ezoboma politique yango atatiana ekomi mpo kaka azwa mwa lipa mpo nazwa lipa mwana ifo nasala nini nafinga so nafingi nde wana nazwi non en tout cas Fachi atika distraction Moïse a distraire yo. Toi tu dis que Moïse c'est mon frère pour replaire biso pour bobala na mboka moko kuna na Rwanda mais Moïse est pour toi tu n'es pas son frère, tu es son ennemi. Otika biso États-Unis bokenda boindo sani car la communauté internationale eta yo ceux qui trompent ceux qui ont problème les États-Unis on benga Fachi ke olobela toi non tu tout ce que ma communauté internationale quoi comme la communauté nationale toi que pena nous paie transition on se que transition ngana sengana Pégère, akangana Corneille Nanga, vrai aventurier. Oko sabiso boy vrai Corneille Nanga yondo zalo to mboto ko chota na makala te faut que peako boulou. Comment ça fait que biso to s'enrôler ni makamoko ebakisama. Enrôlement élection zatina 2030. Auto ça déjà transition. Pour ça pouvoir illégitime. Auto ça déjà transition. To préférer na biso avant d'anaye. Mais to ça ni to lukana balukana bavanda na bayokana babi za candidat candidat pona suka to sa nini toko na suka to vanda to bimisa candidat iniki azate bon ba jeune kaka blo batata ti to lingi suma mwana exploitation te. Merci beaucoup Margot, merci na ba internaute nyonso ya Congo Millennium Toroli qui a été soki CP Sibino. Beaucoup mais biso vraiment tozongi c'est merci à papa Riki Dibendi, merci également na maman Jolie Langouli la pomme verte, merci à Jires Mwanda pour na Bilili Elenda, Jordan Kambala pour na montage vraiment babi maman Jolie Sita, maman na Jonathan belle-mère, il y a papa Laurence. Le jeune premier moi na ya Rotterdam na kati ya Bruxelles de Gaulle mavinga le roi motema la reine Agnès oh non tete ke mafumbe ya Eric Lusanduli solo kilo ya nini ma mwana ngana maman Jeanne merci à tout le monde champion à ma bouche éternel champion os au sang le patron Cécile au sang va motema Serge Katembo Vital Boucher Bobi est déjà assez à voter Fifi Chongo de cœur. Donc bino nyonso bayobolinga biso Mireille Osango Madine State na lela fort. Merci na bino nyonso nde besoin da biso continuer à s'abonner abonnez-vous na Congo Millennium Babi Mikolo vraiment et comme peut porter la moi internet kokoso parce que ba politicien ba changer na bango jeu. Ba rom na bon ba aventurier. Bo rozwa pena donc to solo ba ma solo moi momba ya juin to tumbara ba politicien pour aventure. Na opposition aventure côté kuna aventure to tumbabino parce que to mona et comme nango le roi neti wenze moro boy mais à suivre.